Mbote de la voix du peuple. En tout cas, merci beaucoup na confiance et fidélité au Petsabiso. Vous avez toujours branché ce côté na la voix du peuple. En tout cas, merci beaucoup na ba conseil, merci beaucoup na fidélité toujours branché. Vous avez s'abonner kaka ebele na la voix du peuple. Ba bi musala bisi za la carte luke la rabine to la information. Ba mi lelo toza na moi pas citoyen na moi pas mais toza na pas citoyen na mawa. Neloko oyo ekangi monde entier. Eloko oyo ezoboma monde entier, ezopesa passe na monde entier. Ezokotsa crise, ezokotsa kufa, ezokotsa makambo nyonso ya mabe. Babi tobandene ebandaki Chine, coronavirus na Chine, toleli ba chino bakufi, misale baby et que Europe, siko ekiti na kati ya Congo. Toi déjà na 22 camps où il y a coronavirus, baza na maladie wana. Baza 22, tout ko perdre moko na hôpital du cinquantenaire na tangwa lelo ezo sala pasi. To moni bakangi ba école, bakangi ba église, bakangi ba misala misusu. Libanda to moni bakangaki presque bloqué belé ba suspendre pe ba impôt mususu efuta maté. To moni ba mai ba courant ba biloko mususu efuta maté mais ana kin bakangi biloko nyonso to moni netinga ko le régie des EDG yaki Sinel ezoya. Tandis que batu bakosala te pendant un mois pour na maladie. Na bamboka mususu to moni kangi bo me batu bo futa ba impôt misusu te biso awa malgré to vanti na ndako me impôt misusu futa ma ezo pesa pasi bato bazo bimate bato ba sala te comment ba futa bana classe ba bimate église bazo bimate comment bato bazo ke ba misala te bakangi ba terrasse en tout cas ça là moi passe to baki to tambusa micro na ba congolais o balinga mboka na biso na moko o azan besoin ya ko s'exprimer to ba ko ba coronavirus na kin exacto exacte to ce que ezali ba mesure ni to kozwa ba activité o bakangi. Est-ce que et peut sa pas citer la batu oyo bafuta bandako batu oyo bazana bana baboko la babana est-ce que et peut sa pas citer maina courant ko futa un peu mususu to ndano bandeko moko o ba lobaki na micro ya la voix du peuple. On se retrouve juste après. Merci beaucoup merci de nous annonce na ngai to tam sa micro to na peuple congolais maladie oyo coronavirus maladie oyo eye ko sala penza impact na ndenga muketo na succès makasi et suspendre ndé na te ko na début ba école ba bazotanga te ba suspendre église makambo ebele to me kapena ko so na bato bazola na biso bato bazola na Congo ba sa biso na artiste comédienne na moni aba Mapeka. Bonjour maman Mapeka. Merci, bonjour. Bonne. Bien. Betem son dit solo est-ce que so yo comme maladie oye et outi na Chine et outi na Europe et est-ce qu'on a qu'un coronavirus? Oui, tozo yo kango kaka to yo kakiongo ebandai na Chine. Après toyoki OPA na RDC na Congo na biso ape ekomi mais tozo yo kaka nde tozo yo ka vraiment toza na information mon côté mais tozo yo ka. Est-ce que oui information ezali déjà que non ils ont 22 cas déjà tout le monde na la télévision bon là accepter tout le monde na dérogation moko ya président ba voyager qui n'a pas de maladie pe akufi lelo et là c'est que maladie ezali par rapport on ba suspendre misala nyonso ba église ba école pe ba misala nyonso to vandi na bandako okolo banye za sécurité pour na biso to ki kolo banye pe ozo confirmer que maladie yango ezali. Ndenge na uti koyebisa yo na début ntango poser nga question na yo ngai vraiment nazaka Mapeka na sala art koyeba soki ezali ou bien ezate wana na ebité mais ko suspendre ba misala ba école ba mambuto ba suspendre wana ba église na ebité eza mibeko ya président de la République na bisonde pesaki mibeko wana pour le moment ba suspendre non o eza ba église par rapport ya ndenge tozoyo bazoloba ke balingi ba lieu public te ba lieu public te o ekoki kosala 30 personnes 40 personnes nde ba maladie wana ezo koloko eza contaminé ezo ko contaminer bato yango monike ba suspendre nanu ba place o ezalaka ke bato bako tonde belé ba matanga ba fête ils ont démoko malamu pour se protéger. Eza idée moko ya malamu mais et PCP passe par rapport na biso ba petit peuple. Oui, tolia kana kobima.
ozomona tovana kobima oke musala na yo ndeti biso bato sala théâtre oke musala na yo sali théâtre na ota musoko ozwa mwa 1 franc oke pe tournage bako futa pe mwa transport wana ezosunga pe na kolia na bamakamu susu mais le quoi président de la République alobi to sandeni tozoto sa mibeko ya président de la République avant akwesa mibeko na siki basala pe ba analyse nyonso ba moneke bako sala ngo na bongo pour que peuple congolais a la protéger. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Mikungu, bonjour. Bonjour maman Nancy de la presse congolaise. Balobi lelo tozaka na affaire mikolo za affaire ya coronavirus oyo eningi simboka ko quand même basta. So ezala musicien dans loba mais niveau succès on est ngana comparer. Ngona linga ba pesa ngande kombo ngobe nganga coronavirus. Na succès fort. Nani. Mais quand on koyebisa biso coronavirus to yeba ko za ki na Chine ya ki na Europe siko babi ekiti na kin. Est-ce que vous assurez que awana mboka na biso toza maladie wana? Bon lokuta mabete moni ngai nga kosa publicité na loba o na omona ngai non na moni na ngate mutana coronavirus na Kinshasa mais nazoyoka na monité mais nazoyoka po biso tovana na balie public biso toza ba artiste tutambola moi partout na tika lo mona te mais na yoki to yaki na 14 cas lelo na yoki comme soki nona 22 cas donc et comme 22 cas mais to yoka kaka na mpena non na monité donc moi na confirmer que izana awa izate pona yoki na monité to moi ba suspendre misala église tozo bato ba sangana te école bana bazotanga te misala nyonso ba sala te transport même, transport public. Au lieu de 4 personnes, il faut 2 personnes. Écoute, ça va te belé et au salaté. Pour une idée, on a chef de l'État-Unis pour la maladie au coronavirus. Au cours de la idée, mon malade pour se protéger, au moins, il y a une minute de silence pour nous konzamboka. Papa mtawasa pour mboke bonga. Bate mela mokondité. Mais, balelelane mokondi ayoka mbela ya baimboka. A aider biso donc moi battre mais la mokondité et ça décision ya bien pour na battre la biso population na yo pour battre les biso bana na mais côté mo boye eza e bo mela biso cop pour ndetinga boye na comédien na sexara na ba activité nyonso benga na matanga na ye na sexy obenga na fête na ye na sexy obenga na réunion na ye na sexy change de vie na ye na sexy mais nyonso wana eza suspendi na ebite ndaku na nga to lia ndeni. Donc na tango na yoka décision wana na mivandi senga mo na raisonner na nzambe na futa 70 mais ça on peut nous protéger peuple ko protéger mais bo mabiso nzala lokuta mabe mer ndeno biso bana tongo na artiste za komi kitete bana tongo na lete bana tongo pour notre économie na kuna na notika 8000 francs ya olia mais le na motika 3000 notika 3000 moi ça débrouiller ka 3000 ana aliera yemoko ngai lokwa na nga soso pembe na roya pa mère na sina dame na ke pa mama pe kanalie na ke omoni siko bino pe bolingi suma pa te e bombi so sunzala omona do e bombi so sunzala donc nzala zo continuer car donc en tout cas so ba ko sala un peu ko bongisi la biso moi mukie to tambola na biso mais to za na biso na ba cash ne to lata na biso ba gant et ça biso bien ndesi ndeko na nga za chauffeur taximan. Bolobi 2 personnes. 2 personnes ana bakotaka babenga nini versement. Versement na bango za 32000 ya ketch. Leki na ngala minicho. Akota combien pour mutu moko so batumi balé wana. So alongwe banda lema na batumi balé. Bakiti na bango pete ba teti kita mate zate. Azu bango banda a taxi ti na victoire azuka combien 1000 francs. Poisson ba carburant ndenge nini. Poisson ngalanda kuna mbongo ndenge nini. Na ebite so na lobo mabe. Bakonzi boyo kila biso bana bino mawa biso bato vota bino biso bato tia bino wana ndenga bien po sans population bino bozalati so biso tozate babi boka mamboka bokamba te po biso tozate donc loko biso tozali c'est que bino pe bozala wana po bozali boso na biso donc fo boyo kila biso pe mawa biso bana na bino. OK, merci. Tande tozo souffrir nga suke kubi papa tala suke kubi salo ba salate ce que le gars 20 personnes coronavirus donc na habité to suka neni papa nga suke kubi. Merci beaucoup. Merci maman, très gentil vraiment. Aba boka tete hein. Te aba boka. Merci. Ko boka pe na poto maman. Ti na poto.
Mais pardon, beaucoup de temps malobate. Tina poto. Na bien Serge Kalambai. Ya Kalambai to quand il me foutu la chaîne na bino chaque fin du mois moi mke ya père a foutu la chaîne. Ya Kalambai. Kulande ni faut la moi mke. Mikungu coordonner virus et kangi bango. Donc moi qui n'ata chance moi ti la mbongo ezate doto kufa de plus en plus. Mais cela n'empêche que to boire bino kara tant coordonner virus ici là. Botinde la bisoka ya gimpo in États-Unis donc basé belena mi téléphone tina ba kanda mpo émission kemla ya gimpo na États-Unis Serge Kalambai Eva la mwana nzambe na Munich vena ngai mwana mama senga vembuta na Paris mama Nicole Sunt na Norvège donc mabanga ya mwana ka babina l'exibelete mama Blanine Tangulu na France na Orléans na papa Didier Olangi, mobile maman Blandine Tangoul. Président Willy Kindembe, wane zangate. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Bien. Toujours le béalé du kamba coronavirus maladie et que ça la panique beaucoup comme maladie et ça dit que bato bakomi ba chômeur bana bako ba classe papa nandaku pona yo. Est-ce que vous confirmez que la République démocratique du Congo, coronavirus est amis? En fait, c'est un message lancé. Nous devons juste suivre certaines précautions pour ça. En fait, on ne peut pas négliger des choses. Apparemment, il n'y a pas au hasard, surtout dans la vie. Je pense au moins, avec tout va bien, nous allons justement essayer un peu de persévérer jusqu'à attendre la nouvelle ordre et pour exécuter certains dossiers, des dossiers qui nous restent. Mais je pense, avec les écoles, tout est suspendu et des activités également. Donc, c'est deux hypothèses. Soit vous voulez vivre, soit vous voulez entrer dans un pelletin. Mais je pense, nous sommes là, ravis, nous attendons justement le coup de sifflet de notre président et tout relancer, toutes choses, comment ça va y aller. Ok, merci beaucoup. Là, nous confirmons que le coronavirus est allé. Bon, en fait, je n'en disconviens pas, mais je sais. Juste c'est une épidémie et ça va disparaître parce que lorsque ça attaque une zone déterminée et ça va dispatcher. Je pense, je suis vraiment ravi de tout ce qui se passe dans notre pays en respectant des normes. Parce qu'un pays sans loi, c'est comme la voiture sans moteur. Donc ce qui est important, nous devons exécuter et suivre certaines notions, ce qui nous réserve. Ok, par rapport à peuple Oyo, les alliés disons, maladie exacte bazo silika pourquoi suspendre misala pourquoi suspendre ba école pourquoi surtout ba église transport ba suspendre ba base ebelete ba suspendre ba fête bato bazaki na ba fête président sala qui discours mercredi ba ba foute qui déjà ba salle ba matanga ya ba fête jeudi en tout cas bazaki obligé à collecter la mort de mort de petits cimetières ba bazaki na ba fête ba qui obligé à suspendre yango pour na bato ya bazolela au pesa conseil na peuple congolais o ezali ko ba maladie ezate batika basala ata maladie ezali batika bango basala batika bibembe elela mana basala batika bana batanga pour na peuple congolais zo cha tembe wana websa bango nini. En fait, il n'y a pas trop à babiller, donc c'est-à-dire pas trop parler, mais ce qui est important, nous devons suivre justement des normes. Et ce qui reste, nous patientons jusqu'à la nouvelle ordre et le coup d'envoi, ça va aller. Parce que la situation, c'est trop fulgurante, c'est-à-dire compliqué, mais avec le temps, comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Donc c'est lui qui est l'auteur de tout, il va nous garder très jalousement, comme la poule qui protège ses poussants. Donc c'est important avec le président, c'est pas au hasard. Parce que si nous bazardons, soit hasardés, de d'autres choses nous boycottons, ça sera pas vraiment trop risquant pour nous. Mais je pense ça ne vaut pas la peine. Les sociétés vont travailler, tout savoir se regarder dans des normes. Parce que lorsqu'on lance un défi, nous attendons justement la suite. Et c'est-à-dire celui qui veut la rose, il porte ses épines. À part tout ça, nous devons juste patienter et nous allons regarder nos activités. À ce qui concerne des commerces, bon, j'encourage toujours nos mamans qui sont dans des grands marchés, en fait, qui perçoivent pour nous servir certaines choses. Mais ce qui est important, à ce qui concerne d'autres activités, des écoles, ainsi de suite, de l'église, bon, c'est pas trop embarrassant. Comme les églises, on n'en disconvient pas, nous devons prier. Mais avec le temps, nous devons éviter d'abord certaines notions et oui, de vent qui viennent pour nous défouler. Mais la situation, c'est trop lentannée, c'est-à-dire trop dur par forcer. Voilà, parce que ceux qui ne parviennent pas à comprendre cela,
tant pis pour eux. Mais je pense il n'y a pas au hasard. Merci je vous remercie. Merci. Moi, c'est Chansar Konze. Je suis le professeur d'anglais, français, portugais, chinois, l'espagnol. Donc, je suis polyglotte. Je parle 10 langues. Ok, je peux me dire coronavirus en anglais. C'est un virus, là. En anglais, le virus, en anglais, on dit des virus. Ah, C'est virus. Coronavirus. 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 Ok. Merci beaucoup, That's professeur. right, thank you. Merci, teacher. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Papa, on s'est présenté la bateau Bazolanda Biso Mokil Mobimba. Bon, kombo na ngai papa JP navandi na Deta. Naza mwana lemba me navandi na Deta, nafutelaka na Deta kuna na Kisensu. Okay. Na avenue Bukala, na sala na Seni. Papa, outi na Deta ti awa na lemba tandis que bazoboya mama kotambola. Maladie ya coronavirus e babito vana na banda kumtamta vana na ndaku na e pona kokima maladie eza contagieuse ezo soki boza ebele ezuio babi mutamta vana na ndaku ba suspendre misala ba suspendre ba école ba activité nyonso. Est-ce que c'est qu'on dit matin que maladie au coronavirus ezali? Bon, au début omoni biso ba africain mingi ba congolais to négligeaka makambo. To koma okotsa makambo suna ba contexte bolimbisanga mama journaliste na ba contexte politique. Quand quelqu'un vous dit une chose, bino bozolo ba wana makambo na bango. On a négligé au début. Mais tant otoye kolanda et aujourd'hui je vous dis que nous avons aussi un cas oyo muto uti ko kufa na maladie na cinquantenaire et il est aussi médecin a uti ko kufa. Donc pour nga nazo confirmer ngo ezali loko ezali fallait biso po mindele ba oyo ke la biso déjà mawa bango bakoka siko ba otala surtout au mes na oti olanda bata au mes bazolo ba pon Afrique vraiment soki ke e décante situation décanté comme en Europe to ebité to vivre ndeni. C'est pour cela au moni ba konzina biso le président de la République ba konzina biso mususu bazui déjà mesure avant donc pour na latin balobaka donc si tu veux qui wisse pas qu'un parabellum donc si tu veux la paix prépare la guerre. Donc il fallait tous à la to préparer déjà guerre tous à la to miyebela déjà que bitumbezo ya to sala ndenge nini po bitumba wana eye la bisote donc il faut tous à la bien tous c'est donc tous se porter très bien to mi bomba pour maladie wana et se manifester te pas biso mais to yeba ke ezali eze loko ko négliger te eza sida te eza malade aussi li sabatu doto zala déjà prida. OK, conseil na bato bazo chatembe bato bazo bezate bato bazo ba batika biso to sala batika biso to bima conseil nyo ko pesa bango pe eloko nyo ko senga na gouvernement par rapport ya moment auto zo passer ya liboso conseil nazo pesa na bandeko na ngai oyo bazo négliger maladie na oti koloba na début. Nous sommes les Congolais, nous sommes nés au Zaïre, to vivre Zaïre na Congo donc to yebani bien na oti koloba na chema ina monoko te na za deva chaîne oyo la kisaka monde entier que toti kamakanisi ya ba contexte politique ngai naza mutu ngandi po mutu ngandi tozwa maladi oyo bandeko maladi ezali ezosilisa batu tozala prida to négliger yango te na ba contexte politique ke mutu tel mutu alobi po aza mutu ya boye mutu tel alobi po aza mutu ya boye to kosalela yango te toyebi ke to sanfutara makambo mais nous sommes dans les pays pauvres po biso soke yeli biso na opes exemple lemba na matete na bandal. Est-ce que bande kwa lemba na matete na bandal bozoye bakeso maladi ye toko sila net bangombe parce que tu banda kuna biso ndenge to landela maladi yango banda kuna biso ekangama soki lelo maladi oyo ekomyawa lemba matete bandal toko sila lokola bangombe alors to négliger yango te vraiment tozala prudent na opesa pe conseil na ndenge tozotanga na ba site internet ndenge ba médecin ba oloba to lia mingi to mela mingi Congo bololo to sukola maboko na savon de temps à temps to lia Congo bololo to mela Congo bololo to lia babiloko bato bandundu babengaka bankulu to lia ngo oya bololo na opesa conseil to ata bolia kango te bolia ngo parce que ezali kisi moko ya malaria po ba oloba ke yango ezoya na malaria to ataka kango déjà avant do to lia ngo to mela na Congo
yango bodo to négliger te pona gouvernement nazosenga na bakonzi na biso d'abord na féliciter le président de la République tozozela pe jeudi alobaki akoloba aza prudent apesi déjà ndakisa avant po tozala prudent parce que na pays neti Russie heureusement Poutine azalaki prudent yango bomoni Russie bazo qualifier yango te net bape même na Mali yango nazoloba tolanda maloba bakonzi na biso pe bino pe bakonzi ndenge boza wana boyebake nous sommes dans les pays pauvres toza na ba pays moko do côté social toza ya kokufwa ministre économie ministre soki bino bato bokipa makambo wana bozala prida po biso ba congolais toza likamba boye oyoka gouvernement lobite moyoki ke kopa fufu emati 1000 francs donc po kopa fufu mati bon matisa kopa fufu pona esengo te me botala toza na pays nini toza na États-Unis te toza na France te toza na Afrique toza na pays les plus pauvres na Congo donc to matisa biloko pona sentiment te malade yaka to mona awa Ebola eya ba soignango ba fièvre jaune ba maladie ebele eya donc to mona pe eza malade yaka bazui nani bazui mokano ya osilisa. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Ok, on s'est présenté à Bateau Baota la Bisso. Oui, comme on a Alpha. Papa Alpha, na sur oyebi maladie zo sala succès na monde atie coronavirus. Oui, toujours quand on peut toujours mon on a passé beaucoup la Bisso. Ok, bozo mona ngo mais to mona ki président suspenda ki ba affaire nyonso. Ba lo se fongoma te, ba école, ba église mais to moni boutique yo fongoma awa. Koma botie mutu makasi to na ndenge lemba awa ezate. Non, non, eza mutu makasi te to sepeli mingi na ndenge mokonzi mboka lobike non ba bar esala te makambo susu esala te mais jusque là na pona ba wenzi na ba lobite ke non wenzi kangama bi boutique kangama te parce que moni mboka na biso biki ba kangama boutique ba wenzi kangama ba kuma na moi passe pas forcément moi sucre moi quelque chose ya rouler za moi passe yango na biso to te kana mais na cadre kaka ya ko se protéger, soit nous toujours à distance à 1 mètre, 2 mètres pour se protéger. Oui, oui. Mais différence, c'est que tu as bien, tu as été caté. Vente parce que les sont vraiment dans ma case, tu as été vente vraiment vente. Ok, là on y a quoi bah konzambo, capé na bateau, bateau tu as tembe na maladie. Non non, bateau tu as tembe te. Ils ont malade des oboma, tous autres attendent à internet, les oboma, maman ils ont vraiment paralysé ma case. Mais tous ces cas en Zambie sont parce que sans intervention Zambie, nous t'avons dit qu'ils ont malade moi ils ont ma case oboma vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour madame. Pour se présenter à Bateau Baota Abisso au monde entier. Bon, monsieur Marcel Bilama. Papa Marcel, na sur oyebi événement ezole kamakambu ya coronavirus. Oui. Pour na yo, est-ce que maladie yango ezali to ezate na Kinshasa? Oh. Mais maman, au moins na mokili il faut koyeba ko sala faire par makambu. Il y a bakamu c'est sérieux, monsieur za ba blague. Santé ba blaga na ngote santé ba saka na ngote ko tuna mutu neza lokola c'est comme si ozo blaguer par rapport ya batu mususu bazondima ngote on a tuni oza parmi bato bazondima te oza parmi bato bazondima non comment ndima te tozo vivre on pensa live comment ndima te coronavirus est vrai et ça tue, c'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Ok, par rapport à Kangi ba biloko nyonso l'État suspend ba biloko nyonso malgré to monyo mwa kopo libanda te vika papa boka mulunge na ndaku te et ça bino ndeni idée wana est-ce que ça idée moko malamu to eza idée moko bien te bato ba bima te ba église te ba école te makambo nyonso te to komi kaka enfermé na ndaku. Bon en fait ba mesure wana mokonzazu dans l'ensemble est bien. Mais s'il faut essayer un peu d'entrer en profondeur dans la mesure mosusu, bon,
il y a quand même des choses, il faut tout le bas. Mon bamsus balé dans l'activité où peut-être il y a kangi. Ceux qui peut-être moi mouké ko boka moi coup d'un mususu. Pour supposons baka bateau basa na ba terrasse. Prenons les cas. Ba vivre quand na ba terrasse wana. Yo kangi terrasse na bango. Ba vivre ndenge nini. Ah mais un peu côté là. Et ça ba blom soit kangi oui, là on peut accepter peut-être ba université, ba école primaire oui, on a pour na sentir ba l'église oui. L'église oui, mais et calandete. Mais que peut côté là moi moni na Bible babaka pasteur la ka na église wana. Pasteur la place soit ça la telle la na église wana. Akoko kanga mais moko pe aluka pe ba solution mosusu ndena obeyi pona ba terrasse ndenge moko mama terrasse comme le quoi musalani yo kangeli terrasse ako vivre ndenge nini ako vivre ndenge nini luka ta ba maison musu peut-être ba ko la main à distance ou peut-être qu'avant muta ko terrasse bazu ba précaution asuko maboko atie ba cache nyana bazu milani na sens wana qui au formé kaka d'emblée comme ça muta se retrouver sans emploi passe na il faut foutre ndako lo pango foutre pe terrasse wana fin du mois pour bara lo bateke le quoi présent ba betelinga te prenez présent foutre quoi. C'est un peu ça, oui. Il faut avoir besoin de voilà. C'est un peu ça. Beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup na Marquis Toussevo na Paris. Merci beaucoup na De Grâce Ndongala d'être branché. Merci beaucoup na Hervé Ambari na États-Unis. Plus mon grand frère et mon thème Getz Enyo. Pourquoi pas papa François Basselier na France. Merci beaucoup de boyaki branché. Bele bolandi moko na moko apesi idée na moko na moko le beli concernant coronavirus. Muto misu baleli papa baleli ba kangi ba terrasse. Et le bominga se connaît en wana. Papa baleli ba kangi ba terrasse comment ba ko ba terrasse monsieur exalté batu baleli batu o baza kondima te congolaise bozala boyo kaka so babi maladie ezali il faut qu'on accepter que maladie ezali boyo kaka pendant les yeux te on so ba bongo bi que partout bo ta ba TV ba konzi ko ba se protéger bongo bino kaka tembe eza te parce que bino conseil maladie eza na ki bo se protéger bo landa de ba lobi bo landa ba konzi ba lobi ne ba minganga ba lobi to se protéger to vendre bisika ba te belé te au 20 ou 30 personnes to ko éviter ngo to tambola na ba cash ne. Bon, donc éviter ma bé. Merci beaucoup na parole derrière la caméra. Merci beaucoup mon boss Vincent Chulus. Merci beaucoup. Merci beaucoup na maman Brigitte qui l'a bassé le moto ma papa François Bassé na Paris. Merci beaucoup na Nadège doute là je vois bananion so Angola. Bana nyonso à Paris, bana nyonso bamboka nyonso, bana kin pour YouTube na kin avec comment on ma danser. Vous a toujours branché ce côté pourquoi pas aller ma de Paris et à maman Liliane Mbala, papa Gaston Kele le Bozala. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétique. Tous l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata, et puis pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci peau. Tous un adulci cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont la huile, na bain d'huile. Tous un crème, pommade, tous un savon. Savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex où ils ali pommade antidouleur ils ont traité toute forme de douleur même la douleur rhumatismale ma kolokovimba ils ont traité en haut toza na crème Borex où ils a uniquement pour na ba papa ils ont rallongé système ya ba papa et puis ils ont agrandir en haut. Tous en diazostimule où ils allaient
produit na biso zo traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ba dysfonctionnement érectile, ba faiblesse sexuelle en général et pas bas ces autres traités frigidité, ça sous forme ya comprimé. Tout ça la zinguinalis auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer na suppositoire ou les autres traités ba différentes formes hémorroïdes internes na externes. Tout ça la méamycine ou les autres traités ba levure. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, les autres traités en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, ou les autres traités, tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine, crème, à autres traités en eau. Tout ça, allium. Allium y a traité toute forme, il y a hypertension, a normalisé tension na yo, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui est amati si a normalisé, et ça à partir à aïe. Tout ça la menga, oyo, et ça produit mon anti-anémique, bateau bazara ba connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga azo remonté bango, et ça tonifiant peu, et ça peut samakasi énergie dans d'autres. Voilà, eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza au travailler essentiellement dans ba phytomédicaments, dans ba plantes médicinales. Donc nyonso tous autres produits au moment liboso na bino et ça mis à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part ba kisi oyo na siko tangela bino, tozala ba maladi musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée. Ndeti na ka ba myome par exemple. Tout c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour faciliter au robota tout dans la qui si on peut se rappeler bateau bazolo pour robota voilà tout traitera en couple et bah contact na biso na Kinshasa et ça plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo.